te to ke na Israël maman moko na Israël azo expliquer pasteur ayambaka ba pasteur nyoso bakenda kokota kabal juif na Israël donc hier a outi église wana alandaki be mission à vivre makambo ma ben église wana ya makasi bisika vi na ebebeli alors atindela biso quand même quelques ba audio na mo ba blo mususu o to ko démontrer ah ba au moins ba pasteur nyoso bakenda Israël ah o na ke Israël na ke tourisme bakenda rande ko kota kabal juif kuna côté bakenda bebela mingi kuna par États-Unis so to ba koma kakuna mutu ayambaka bango pasteur o ya bando bondela wana so pasteur na so ayambi pasteur moko uti ah a loger aluki ser moko église yo mutu bandola la na yo sala ni makamnyo so koma mwasi na ye nzamba ko pambola nga na pasteur na approuver na ba verset salango c'est moi qui te dis omoni tabo la saka limité boy ba ke makambe sala ma partout ya mabeze belé ka limité te bazo to so ayambi pasteur a uti Kinshasa azui ser moko apesi pasteur wana pasteur wana ko sakana na ye moko azo ko expliquer que même ngamoko na koma ki pe mwasi ya pasteur moko bandeko ya ah pasteur mutasala ki ngo après komisinga mwasi ne maza marié ndeko azana problème alibala ke lukande ni nzamba ko sunga ye azwa libala ko stable pasteur a komisie mwasi na abandi ko sakana na ye jusqu'à ce qu'il comprendre que pasteur wana elembo na ye moko o bandeko baka kuna bako yeba l'église ne miracle ça la mati ya sala ka miracle so azo avion hôtel na Côte d'Ivoire botala ce ko ba vidéo na Côte d'Ivoire ba beli ba biki ba koka ba telemi donc sur place ça ka miracle te donc ba numéro na ya kinda ko démontrer on libanda maintenant ce ko ba pasteur nyoso ba libanda na ba yebi le ko la grand pasteur pour azaka na Israël pour na bango na Israël wana nde bisika yeso a visiter kalia ka wana zaka wana restaurant yeso zaka wana c'est lo bango ce ko ba benga ka ye par ci par so ba bengi place azo na église wana pasteur ko bengi wana déjà abisi bino ke muto wana c'est un homme puissant a outil Israël boya na ba cas difficile donc ba to ba wana ba problème ba ko bika mais pas magicien oyo utiliser combat Jésus mais l'église na place maman wana azana Israël sko maman pasteur na kat église na yazana ba photo ya ba prophète parmi ba photo ba prophète wana ezana ba photo ba prophète mususu ya Kinshasa eza ba photo mususu ba prophète mususu ba yebite acha na kat église wana Yesu azalaka na ye mais photo obéir na prophète photo to sa prophète aloba boy so ba ote en église okaka oyebi ke prophète aloba boy Yesu aloba te kuna ezaka prophète aloba boy maintenant to bazo sala biloko wana magie mubimbe vandi wana o bana na nzambe bazana kata ko ignorer et bazo détruire ba vie ya batu aye mutu abondeli pona mutu mbala musu mutu wana biki mais a récupérer vie ya mutu wana après ko bika vie ya mutu wana bepi ah bon avant to lobela we ezali mara mususu ndenge bande ko bele balinga parole de Dieu to ko maka na ba point wana pona ko talisa bana nzambe ke basala keba Abonzambe Lola ezofuta bien aimé dans les seigneurs tikaite nzama Lola amona bino nyonso tout bozola na biso de partout pe Lola et futa bino un grand merci na filo mukwa ya motema vivence de homo depuis Londres na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston pe na papa Fezamisia la bouche autorisée de l'éternel nanga mwaziri ke pe na apôtre Fabrice Kianga ta l'homme de surnaturel na Allemagne na bino nyonso tout bozola na biso na ma sœur Maria Bobette Mpova depuis l'Italie, l'angolaise, maman Mami Mbunga Motema va Blaise Munga Nzama Lola amona yo. Bonzambe na bonzambe Lola ezo fute longo na frère Papi Kongé na le 31 janvier 2019 sorti l'album ezo salam album de Jésus qui sera sauvé. Il y a frère Papi Kongé na ekozala distribué gratuit bien aimé dans le Seigneur. Nzambe azwa lokombo na émission lelo rien que la vérité to reçoanine to kisaki bonzambe na loyembo na maloba et l'ongo na invité na oke boyebi très bien prophète Marquis Efrata bien aimé dans les seigneurs en tout cas tout sur le sujet mot très important Tomé Rosolana concernant maman pasteur maman prophétesse moko oke azos limwisa bazemi ya basi ya église bien aimée dans les saints est-ce que maman prophétesse en l'état zate est-ce que bakangie ou comment Tomé redécouvrir na makamo izo sama na église na ye basi ya église bazemi zolongwa ce que azo prier les bango et na église na ce que moi c'est zemi azuzemi longwe à chaque fois na église na yo comme que moi c'est ce gars que kukutana a prier les bazemi ezo
longa bien aimé et révesser enfin maman pasteur Namaboko et il y a la police en tout cas pour découvrir bamaka mingi lelo na émission lelo ezali vraiment pas si bokeba na basala nzambe oyo bazali ya nzambe te mais bazomi msaneti basala nzambe prophète Marquis shalom. Shalom papa Louis. Bonne santé. Nzamba ba televiso. Lilo bana bandi bazolanda yo. Oui, na pesimbote na bandi ko bazolanda biso partout dans le monde. Le Dieu des impossibles, Nzambe Amawa, a visité Bino partout Bozali, Boutou Alelo, Tongo Alelo, Midi Alelo par rapport à Mboka Oyozali. Nzambe Amawa a Pambolayo a Batelayo. Ok. L'homme de Dieu, réaction par rapport, il y a du solo, il y a Maman Prophétesse, Oyoke, Azo Sala, Bisala Sana Église Naye, Oko Banini. Réaction Nangaï par rapport à Nango Eza, premièrement, ko benda bana na Nzambe penza matoi. Parce que le lot Batubazo se plaindre après avoir déjà consommé ou bien après avoir déjà kochama kolonanda kuya nganga pasteur. Déjà azo se plaindre vina esi baby. Abandi ko se plaindre déjà ba baby selier o ezala ki bomoyi. Ezana batu mususu awuti na ye bien na famille na ye. Juste peut-être un problème moko amutu pasi, problème moko boye ya finance, problème moko ya libala, akeko se confier na mosali ya Nzambe moko luka Nzambe sans pour autant moko azwa temps ko consulter Nzambe akoyi na maboko lokola akoyi na maboko lokola ya mama pasteur Andoki oyo. Donc oyo ye alokaka batu après alobi na yo ke non likambu tele kokomela yo nzoka ye muta préparer ngo après ke ndekolukia bondela pona yo. Tango mona loboko Nzambe yo pesi confiance au bi réellement azana Nzambe or yende mutalukio. Donc maman pasteur eza bandeko oyo ba vandi na kati église. Bandeko oyo ba vivre na maman pasteur onde bazo témoigner biloko oyo. Azaye mon côté. Baza ebele. Eza raison ndenge tolobela ki réseau ya apôtre. Baza réseau penza ebele. Donc soy ba vandi na quartier wana basali makambo na bango soy bandi ko yebana ba déplacer église. Donc neti bango ndeko a vivre makambo wana a expliquer que ba déplacer église. Mais bazaka na kati ya France, ba msuba na Belgique, ba msuba na Londres. Et na kati na bango ezana ba congolais o ya Kinshasa na ba congolais à Brazza basangana. Basangana. Na kati na bango pe ya des Nigériens o bazana kati ya biloko wana. Donc na kati église a remarqué que bazemi elimo. Donc mutazui zemi mwasi ya mutu ayo bondela oluka Nzambe maman pasteur obondela pone pas zemi limo. Ote a sala avortement. Pas 9 personnes et salamika n'est-ce pas moi. Et à chaque fois ya bondela pona batu ya imposer batu maboko te. Apo yana bande comme ça ngalinga ba imposer nga maboko te. Wana ya imposer batu maboko te. Ya zuka wila tena maboko bandi ko panguso na makolo apakolio wila apakolio oblonyo so salwan azo envoûter yo azo contrôler vino pas BBC vina. Et chaque fois batu bayaka na bureau na ye la sœur azo expliquer très bien. Akoyamba yo ayebisi yo na moni ba beti yo loko moko na mutu bando salo pasi fo bondela mingi. Après peso ba prophétie mususu wana okei. Nzoka yenda préparer ngotango okende pas faut sentir pendant que une semaine après mutu ozola lati. Prophète sona ibisenga makambo se kana Nzambe oyepa na etanga obondela pona ozobika sur place alongole loko na chakiti tanga bondela pona biki sur place alongole loko na ya chaki c'est que na ba pasteur ke basala ke ba apesi malade pour un carrière au sein mais ya maman pasteur éprouvé biso ke bazebele parce que ndeko na pas expliquer bazebele surtout zupe ba témoignage ba ndeko muso ba kutana ba biloko na parce que même temps to dénoncer ngo et permettre biso du jour au jour bande comme ça benga biso ba expliquer biso neti ndeko moko potozonga na ya mamote toke na Israël mama moko na Israël azo expliquer pasteur o ayambaka ba pasteur nyoso bagenda kokota kabal juif na Israël donc hier a outi église wana alandaki be mission à vivre makambo ma ben église wana ya makasi bisika vi na ebebeli. Alors atindela biso quand même quelques ba audio na mo ba blo mususu o to ko démontrer au moins ba pasteur nyoso bagenda Israël o na ke Israël na ke tourisme bakenda ndeko kota kabal juif kuna côté bakenda bebela mingi kuna par États-Unis so to ba koma kakuna mutu ayambaka bango pasteur o ya bando bondela wana so pasteur na so ayambi pasteur moko uti a loger aluki ser moko en église yo mutu bandola la na yo sala ni makamnyo so koma mwasi na ye
nzamba ko pambola on na pasteur na approuver na ba verset salango c'est moi qui te dis omoni tabo la saka limité boye ba ke makambe sala ma partout ya mabeze belé ka limité te donc yango na makambango et comme alwa ranking te na mutu mais to démontrons que partout dans le monde ba nzamba ba keba banganga pasteur ba aka na limité te sont partout d'abord on a église nanga aka na limité te je n'ai rien à voir avec bata limité donc c'est pour dire que bazo to so ayambi pasteur a uti Kinshasa azu ser moko apesi pasteur wana pasteur wana ko sakana naye yemoko azoko expliquer que même ngamoko na koma ki pe moi si ya pasteur moko bandeko ya pasteur mutasala ki ngo après komisinga moi sini maza marié ndeko azana problème à libala ke lukande ni nzamba ko sunga ye azwa libala ko stable pasteur a komisi moi sini abandi ko sakana naye jusqu'à ce qu'il comprendre que pasteur wana elemona ye moko o bandeko ba kuna ba koyeba l'église ne miracle ça la mati ya ça la miracle so azo avion a na Côte d'Ivoire botala ce ko ba vidéo na Côte d'Ivoire ba beli ba biki ba koka ba telemi donc sur place ça miracle était donc ba numéro na ya kinda ko démontrer on libanda maintenant ce ko ba pasteur nyo so ba libanda na ba yebi le ko la grand pasteur pour azaka na Israël pour na bango na Israël wana nde bisika yesu a visiter kalia ka wana zaka wana restaurant yesu ezala wana c'est lo bango ce ko ba benga ka ye par ci par so ba bengi place azo en église wana pasteur ko bengi wana déjà a bisi bino ke muto wana c'est un homme puissant a outil Israël boya na ba cas difficile donc ba to ba wana ba problème ba ko bika mais pas magicien oyo utilisé comme Jésus mais l'église na e place maman wana azana Israël et là moi ça la maté à part côté à ça la kata miracle te ba to bana ba problème ba oumela baza wana changement zati donc c'est pour dire que ndenga moko na maman pasteur oyo bandeko ba Hollande bisoneti ba efrata boye na alliance na bisona nzambe parce que mir nyo so mona rawo mir anda ko so ngotindi kango faut le koye bananu fondation ni basaleli miroir pour ato monyo on a fissure e kotindika so fondation eza ben mire ko yarate fondation obiso to na ngona nzambe mo beaucoup alliance eza fondation oyo occultiste moko ko yotindika te donc so kaka to remarquer il faut total ça na nzambe ke bokeba déjà to lobi ona ba o ba comprendre ce que maman pasteur na kati église na yazana ba photo ya ba prophète parmi ba photo ba prophète wana ezana ba photo ba prophète mususu ya Kinshasa eza ba photo mususu ba prophète mususu ba yebite acha na kati église wana Yesu azalaka na ye mais photo obéir na prophète photo to sa prophète aloba boy so ba ote en église okaka oyebi ke prophète aloba boy Yesu aloba te kuna ezaka prophète aloba boy maintenant ta bazo sala biloko wana magie mubimbe vandi wana o bana na nzambe bazana kati ya ko ignorer et bazo détruire ba vie ya bato aye mutu abondeli pona mutu mbala musu mutu wana biki mais a récupérer vie ya mutu wana après ko bika vie ya mutu wana bebi ah bon ya ngwana moni soki to une émission avant to lobela ezali mara mususu ndenge bande ko belé balinga parole de Dieu to ko makana ba point wana pona ko talisa bana nzambe ke basala keba molili ekoti makasi basala keba donc Satan avanda giti atala lobino bato balingi su banda ko nganga te bato balingi su ba loge te ale Satan jusqu'au ba jana ya latisi bango ba toge apesi bango ba bible bokende bote ya boko maka bino nyoso ba chrétien bondimela ka nzambe enfin que na nzela wana to ba koyeba te ko repérer bino ba vie ya batebeleza la détruit bande ko belé lelo ba vie na bango ebebi akoza ba makambo wana ndeko nanga ba sokola yo ba sala yo ba biloko wana ba pirija yo ba lesa yo biloko ba pesa yo soki mai moko na masanga solution sala pakola na nzoto omonaka ba demo ba kota vina yo ebeba il est temps au se repentir ba bondela pona yo o banda une autre vie nzambe o abenga na mokili aza plus puissant que pasteur wana wa sokola yo nzambe o abenga na mokili aza plus puissant que prophète wana oyo alatisa yo basinga atia yo ba mabela nkamba na mutu apakola ba biloko na makolo lelo vina yo ebeba le Dieu on a zolobela awa Jésus Christ de Nazareth aza plus puissant que ba pratique nyo so kendo ke basalisa yo e bebi sa vina donc il est temps au se repentir au bondela au lukanzambe na nenga solo vino ko funga maman ce qu'on est que maman prophétesse wana papa babilo bazo sava la magie babilo ya rolo attaque wana dans ce kindogité magie en plus azo sa babilo ezo la kisama boy baso azo longola bango bazem wana abadana ba preuve est-ce que l'état ko kangaye te l'état akokangaye l'état okangaye parce que nzamba au finir na ko exposer nzamba au finir na ko exposer nzamba au bimisa ye na mposa
déjà ti bandeko bazaki kuna bakomi koloba bamoni nde baze mesopani bamoni comment est-ce que bato bazu ba problème eux qui après ba problème on avait ko comprendre que yemu tasala biloko wana donc so que l'église na a obligé fona ko bonda nanda kuna ona mona nanda kuna ba démon na moni biloko mabesko ko tango azo nanda kuna de kazo kita na katanda kuna yo wana ba bondeli a installer ba esprit na ya mabe nanda kuna donc on remarquer que depuis prophétesse wana prophète wana nyataka nanda kuna ba bondela makambe beba bolala subiente yenda salinde ngana so bino bokomi ko na confiance taille faut l'appeler chaque temps le lotolalité moi le lotolalité wana yende mtosa na bino bokomi lo kwa esclave nae donc soka bengi bino te bon na moni lelo ezalaki bata famille nde baloki bino boyanan bosalo fran abondeli pona bino boke bolali bien te azana nguya nzoka mtosa bino baventure. Merci beaucoup l'homme de Dieu bande obazo la biso papa avant que tout côté na mozindo il y a masolo mimi biso ya moi mingi na que tout le moment il y a exaltation na bande obazo la biso ezala bien Nzambe apambola bande konyo so bazo la biso to komi na moment malamu oyo nanga penza to lingaka mingi ezali moment ya exaltation le Dieu des impossibles mon Dieu apambola yo bien aimé dans le Seigneur nazana besoin ozala décourager te nazana besoin oluka Nzambe na kati ya mozindo kolobate ke nga ndenge nazabo soki ba moninga nazobondela bato bakotulanga nazalaka ndumba na ibaka nazalaka criminel nazalaka zalaka il est temps Nzambe à visiter yo kozala na ba doute te si tu demandes à Noé comment est le corbeau Noé koloba na yo le corbeau c'est un mauvais oiseau na tinda ya kende kotalelanga mai soki kaoki azongate mais si tu demandes à Élie comment est le corbeau Élie a koyebisa c'est un oiseau social donc ayelanga biloko kolia pendant que nazalaki na nzala. C'est pour dire que ata mukili ol bazawana ka pona présenter mabe na yo Nzamba lola ako présenter pe bola muna yo ako telemisa ba Eli ba Noé o bazoko s'opposer o ba ko telema pona koloba mabe na yo Nzamba ko telemisa pe ba Eli o ba ko lakisa pembe na yo yangwana korbo azana des couleurs les dieux des impossibles apambola yo bisiko zolanda ngai bien aimé tozana service moko makasi o tozo clôturer nango année oyo tozolobela thème moko makasi o ezali qui nous attire ces malheurs. Toko clôturer en le 31 décembre. Nabutu, toko clôturer en le 31 décembre. Le 31 décembre, on a bandé konyo so oyo. Bazalaka na confiance en Nzambe na ba oba moni bikamwa, ba oba moni témoignage, ba oba moni changement na ba vie na bango, toko bondi na bino ensemble. Bande ko pesa ke to bondeli po na mikolo na no moni changement te, toko bondi na bino ensemble pe le 31 décembre na Butu, mais en attendant le 14 jours oyo tozo bondi là déjà. Donc benga numéro wana to bondi la pona yo, Nzambe a roselo bikamwa. Na lingaki avant lelo to kota na kati ya mozindo il y a oyo l'exhortation na biso na thème oyo to fongoli ya makasi qui nous attire ces malheurs na lingaki premièrement yo nanga to zwa Bible Jonas chapitre 1 bisiko zali wana zwa Bible na yo na lina rappeler yo que prophétie nako peswango na biso ke muto alokaka yo za mama na bino muto alokaka yo za papa na bino o comprendre ngo so luki Nzambe pe na mozindo te via passer et continuer complications zo continuer mais prophétie wana etikali bongo mais parole de Dieu ezo changer vie na yo chaque jour du jour au jour olandanga émission na loba makamba sika po na vie na yo ezo changer bon moyo na yo ezo mema yo plus proche ya Nzambe ezo koti son intimité na Jésus-Christ de Nazareth et vie na yo ezo fongwama c'est pour dire que moment parole ko raté yango te Nzamba lola pambola moment parole ko raté yango te lelo lokola banganga bazoso quand même temps ko lakisa ba miracle ba makamsusu je pense que to solo li déjà na bande ko mususu ba autorisé parce que biso lingo lakisa miracle te to remema ba vidéo bomona Nzamba zo sala na bande ko oyo baza musika to bondelika pona ye na téléphone amolo boko na Nzambe qui nous attire ces malheurs nanya zo bengela yo pasi bien aimé dans le Seigneur pas signo so mona na vie ya mutu ba difficulté no so zo mona na vie na yo ezana mutu aza auteur ya malheur na ezana mutu aza auteur ezana mutu abenga malheur na kati ya libota ezana mutu azo benga malheur na kati ya libala ezana mutu azo benga malheur na kati ya vie na yo ezana mutu azo benga malheur na kati ya misala na yo yango moni tozwi thème o qui nous attire ces malheurs c'est un verset oyo yebi oyo tanga o bateya yo mingi mais na lingi lelo to kana na dimension mususu oyo le Saint-Esprit akoyeba ko révéler biso na kati ya verset oyo tozo Jonas chapitre 1 to banana verset 3 Bible zoloba et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les transports et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis loin de la face de l'Éternel. Bien aimé, Bible zoloba ke awa Jonas Nzamba tindie na Ninive Jonas akimi
mais Jonas azokende kokota na masuwa azokende kokota na navire moko ebande ko déplacer nango pona kokende na mboka ya Tarsis et bien mais Bible zolo ba ke abimisi mbongo na ye afuti biye lokola batu nyonso asengi te ke obomema ngai ofele nazangi mbongo te abimisi mbongo na ye afuti mais Bible zolo batanga afuti balongwe kaka totangi 4 mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de se faire naufrage. Bien aimé dans le Seigneur, Bible zolo ba panda kaka ba longwe na libongo. Ba bandi ko kende na nzela ba passager nyoso bazaki na kati bato nyoso bazo sepela kende to zaboye mususu babeta lisolonga na 10 sac na nga ya maïs suna teki fona sombelo hotel nga na zana ba commerce na nga awa panda ke bazo koma na katikati balé. Bible zolo ba kenzambe atomboli mu pepe. Atomboli vent impétueux. Mon pepe ya makase bandi ko beta et Bible zolo ba ke navire ol ezoko ko kende ni liboso ni kozonga na sima et bato babane ko mema yango bakomi ko luka ko bunda ndenge ni bako zongisa ngo ata na sima moye zonga kote ba uti ezate moye ekende liboso ezate etikali na katikati balé bazomena mon pepe zomena sango bien mena tongo ya lelo na butu ya lelo vina yo koza les amenacer na ba mi pepe oyo yebite. Et mi pepe o eza ba vent moko contraire ya volonté na yo ezo beta kaka juste po yo kende liboso te banda mo pepe e banda na vie na yo so zumbon ba projet se réaliser kati mais avant zo ambon okomara même na carnet yo na moi sino bovandi tout le photo sombelo côté ndako wana photo silisango lupango wana photo tongango botonga ngote lelo lupango kolo mutu ami bala bimi na lupango wana bobandi ko swana bobandi ko samba à cause de lupango moko somba na mbongo na yo mutu ami bala ekobima nini mu pepe moko ezo telema avant contraire ezo beta en fait que vina yo kende libosote mais nani à cause la zo benga malheur oyo bene me bande koyo ezala kinzela bakenda ka butu moyi navire oyo mesana ki ko kende Tarsis pe kozonga mais tongo wana ba meki ba okokate mu pepe bandi ko beta vina bango et comme na en danger même ndengo zolandanga anezo kende ko sila anezo komana suka to tikalika na 2 semaines anesili donc yo oya sous le 31 décembre okende l'église na bino wana bo décorer bo lati kitoko rouge ndenge ba pasteur ba occultiste ba lati bino mikolo rouge pembe ba ko sabino soki bonne année ezasko feti moko bo isko ba bimiseli bino verset ba lati bino bleu pour ba connecter bino na l'esprit na bango kindoki bokomi kuna sko yo bandi ko bela bonne année wana eza no euti ko sila to eza no to kota po euti ko sila loka na même situation obotité changement zaté et loko moko changer te na vie na yo bien aimé nani azobengela yo malheur qui nous attire ces malheurs Bible zolo ba ke bande ko ba remarquer que nzelo to kenda ngo des fois eza pena ndeko mso azola nanga awa commerce bande otambola bien avant santé zala ki nango bien avant mais lelo o maladie moko kota na nzoto na yo minga balobi ko sala souté maladie o komi ko pénaliser yo au salamisala maladie o zo pénaliser au jouir même na vie conjugale maladie o komi ko pénaliser au sala même akambo bande ko sala avant mais nani a bengi malheur au na vie na yo bien aimé dans le Seigneur na qui nous attire ces malheurs tozana sous thème moko to fongola ki ya malédiction ma vanto kota nango na lingi na zo fongolelo na mobimba ya oil pour yeba na ko comprendre que malheur ozomona wana kolobate ke nzamba yo lexanga na preuve lukande délivrance kolembate il est en Zambé alo la telema amona ndenge nini ozo ganga bien aimé ba lelaki ba beleli nzambe nzamba zo ya no la bango te Bible zolo ba que pendant moment naufrage ezo luke salama bande ko nyoso o bazalaki na kati ya navire babandi ko zwa biloko na bango babandi ko bwaka na mai totanga Bible nzamba lola pambola obisiko zali yo moto za concentré après parole ol vie na yo changer après parole ol bon moye fongwa manakata bon moye Bible zoloba les marinières eurent peur ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires afin de rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Bible zoloba ke babandi ko zwa biloko ya bango babandi ko bwaka na mai commerce mbongo ya bango biloko babandi ko sala ko kindi ko teka to bwaka na mai ne fisco bateau est comme léger navire comme léger peut-être to kufate tala chaque fois que zwa moi kimia na libala
bitumba mu pepe moko ebeta jusqu'à ce que au perdre libalo na boya ka mobali na boya ka mwasio na tika ka commerce po banda na bandi ngozo marché na tika ngo peut-être vie na ngai comme léger et pesa ngata ki matana souffrir bon na boya na kana mbali nzoka ndeti ozo boya na yiwana o ezaka pour perdre au contraire c'est pas les problèmes eza yo tika o ka bona na été problème eza que mu pepe wana ezo beta ka juste pour yo comprendre nani obengelo malheur mais yo ndo comprendre combien de fois na né o perdre ndenga nezo sila boy combien de fois yo au perdre combien de fois au banda qui commerce choli au banda qui relation moko bien kei au banda qui moma kamoko bien ke ba porte moko bo opportunité moko fungwa maki au perdre yango bien aimé dans le Seigneur nanya koza la zo bengela yo pasi mutu na koza la vaina ndako na ndenge Jonas avandi ozoka Bible zo bake Jonas akena suka ya navire ya vandi wana asa la necha wala la pungi asa necha ebe le côté mais yende mutu abenga malheur donc yé mutu abengi malheur mais pendant que azobenga malheur wana yake alali asa lokwa ebe le côté ndo mona na vie okoza na mutu mso loka yo avanda kana ndako na yo wana avanda ka wana moye ba kutu tekezai azo sala semblant l'air moko ngape na comprendre po ni makambo zo yela yo nzoka nde mutu zo betela masolo wana turu e bebi lisusu ya osa ne tia peso conseil or ya za mutu azo s'informer na makambo na yo azo kende ko pesa ngona monde des ténèbres na bitumba famille zo ya makasi vino makambo zo beba kaka or ya za wana lokola Jonas mais yo zo ebati mutu azo bengelo malheur à cause de la pembeni na yo à cause na ndaku na yo à cause na famille na yo à cause na famille ya mobile na yo à cause na famille ya mwasi na yo bien aimé dans le Seigneur oko bonde la nzambe oko za l'intègre mais ce qui Satan a télémisi malheur likola vie na yo yo zo mona Job azolela banda malheur e bandi na vie na il faisait que pleurer ce qui na yeba rande na botamaka te na modire mokolo na botamaka ne ezandenge moko na yo tu es comme Job tu fais que pleurer yango moni na mukanda Job chapitre 5 verset 7 ba camarade Job azoyebisa Job le malheur ne sort pas de la poussière. La souffrance ne germe pas du sol. Le malheur ne sort pas de la poussière. Ça, c'est la Bible. Ma pasi ebimaka na putulu te ezo amutu kaka boye. Soko moni pasi na via mutu ezo tikayete. Problème na via mutu ezo silate. Cause ezalaka mama. Il est temps que na 14 jours avant ne sila. Tokota na 2019 oyeba pena nous cause souffrance nous akanini. Voilà pourquoi toko bonde la nzambe likolo avina yo pe toko fuka makoyoka prophétie soke za mutu wa mukili na za porte malheur ya vina yo. Mutu wana avant to katisa 2019 akota mabele. D'abord le chiffre 8 na ebisaki yo eza chiffre ya changement. Donc 2018 ya ki chiffre ya changement. Ko se déranger te bisiko zani. Na bisako même na mboka oyo Congo makambe changer. Ezaki chiffre ya changement. Alors, chiffre 9 au côté 2019, chiffre 9 eza chiffre moi si azobota. Donc na 9e mois batu nyo so ba remarquer que moi si aboti batandi bakushi na singa. Il faut que na 2019 batu ba remarquer que libumu o evimba ki on a ba problème na stérilité, na chômage, na ba difficulté, na ba malade, libumu ane kitiba mona bakushi na singa. C'est pour dire que ba remarquer que comme mutu mususu changer, moi si aboti forme na échangeaka. Il faut batu ba remarquer que forme na yo changer. Ba mona yo ndenge ba mona kayo kalate. Prière nanga après exhortation o fuka ma ebisa nzambe. Papa anena okota o ba mona nga ndenge ba mona kanga kalate. Ba yeba nga suna likambo ba yebela kanga kalate. Histoire ya vie nanga il peut changer. Bien aimé chiffre 9 eza chiffre moi si abotaka. Et na yebisaki même na guerre même na bitumba masa sezo beta moi si azana posa ko bota botaka. C'est pour dire que na 2019 ata famille na yo ezana bitumba kindo ki papa na bino za kinganga, tu es issu d'une famille ya ba sorcier, tu es issu d'une famille d'un père azala kinganga occultiste. 2019 faut que toucher na ba promesse na yo. C'est pour dire que ko kende ko préparer en côté pendant que sur côté 2019 tozo préparant on a 14 jours ya kofukama ko bonde la 0h à 2h du matin tozana 2h du temps ya prière oyo penza que na 0h à 2h même 23h au tali par rapport à heure au bengi na téléphone to bonde so moni téléphone est occupé parce que le monde entier ba bengaka au rappelo tiki ba message to ko rappeler ko lembate na ko benga parce que tozo bonde la pona bande ko ebele. Donc yo pe muto nzamba convaincre yo benga au sambeli nzambe soka convaincre obenga numéro 1 obengi so Saint Esprit convaincre yote ko benga te. Donc bazo na pousser yote benga te o bondeli papa est-ce que na ko benga nzambe so lobeli obenga benga numéro. Donc chiffre 9 eza chiffre moi si abotaka. Donc na 2019 ba promesse faut s'accomplir.
Bible ezoloba que Jonas salali pongi lokola ya yebe le côté. Or yende muto benga malheur. Bandeko babandiko lila. Bazu biloko na bango babwaki na mai. Biloko ebele ya vina yo baby. Bote na yo lelo echola na mai. Bato tela mutema lelo bosuka na bango wapi. Déception sur déception. Bandeko babwaki biloko na mai. Bien-aimé, fait des comptes nango. Bible ezoloba que balobité. Toko continuer boité. Il faut to lukato yeba. Qui nous attire ces malheurs? Parce que nous allons te voir quand on boutou moi. Mais makambo e wuti wapi. Même yo, ba ne passé aux akina mbong, ba ne passé aux akina kimia, ba ne passé aux akina libala. Lelo comme célibataire comment? Nanya bengela yo malheur. Bien aimé zana ba situation mususu na vie na yo. Soko le be fongola misute, okolela lokola Job toute ta vie. Yo kanisi même temps Bible zoro ba que non, Job nzamba zongisela ki yebiloko nyo so perdaki. Wana ezaka langage biblique. Yo ndongo comme na age comme wana. Okufela bana nyonso bota après le bakinzamba kozongisela ngo banda kobota misusu okobota misusu mukoloni ba okola mukoni otangisa bango mukoloni wana ezaka langage biblique oyo zui déjà na maboko pendant que ngana oluba nazo bondela likolo na omuntu wa concentré au perdre au zuité au contraire nzamba bakisela yo parce que mukolo David a touché na moi si abatu nzamba etinda na tempo ebisa David soki on a pesa que zalaki mukie il a fallu ebisa ngana bakisela yo notre Dieu azanzambe oya bakisaka azanzambe oya longola kate ebisaki David soki monaki on a pesa que zalaki mukie il a fallu lobana ngana linga na bakiselo même basi fallait pas okene kosimba moi si ya batu c'est pour dire que prière na yo faut ebisa nzamba bakisela yo soki moni na vie na yo ezolongwa kaka ozo ki ozo perdre ozo tikana maboko pamba santé ezobeba vie ya bana na yo ezobeba vie na yo moko babundisa ngo tikalo kozwa kimia te aujourd'hui malheur ekoti na vie ya bana na yo misu mayele zate misu ba loba te banda mona bota mazoke ne kokisa 5 ans 10 ans aloba te misusu bakoma ba voyou ozomona te ke malheur longwe na vie na yo ekoti na vie ya bana na yo e bongo lobby relève à vie na yo kozala nini lelo satana chema boko na vie ya bana na yo bien aimé il est temps au téléma bandeko babite tola musa batu nyonso bazana kati yao bakekuta Jonas azolala batelemisi la muka ndeko yaka fanda awa tozoloba makambo awa tolito kufa yoko lala ndenge nini yango mona ka muto akoloka bino ya azana kimia ya mona to ndire famille ezana pasi ya mona kana pasi te so botunye mama vina biso zo simba te mama na bina bino nzamba kosala wapi nzamba kosala komi na 50 nzamba kosala na ajo yokomi na ngoyo nzamba kosala mokoni soki toloba nzamba telema ka muto asuka c'est pour dire quoi nzamba telema après avoir batu ko humilier ko bundiso nde nzamba telemi mais nzamba telema muto asuka ne ko loba teke awa telema na 60 yo za sara po bota na 90 tika nzamba lola pambola yo ke na moment ozo bunda bitumbo nyonso na thème oil qui nous attire ce malheur nzamba visiter yo bible zoloba ke ba betaki zeke ba vandi basangani balobi te to tirer au sort to yeba nani azobengela biso pasi. Bien aimé 14 jours tu as tiré au sort na kati ya prière. Papa malheureusement utawa. Soki eza mutu avanda karanda kuna yo. Soki eza mutu a famille ote noko wana nde parce que tanga bakabolo ka mbongo libala ya zwa kandambu ote papa kulutu na bino wana ye a contribuer kana libala mama na bino papa na bino mbongo libala ko karate ye nde mutapesa ka mbongo po azala ka PDG siko alebana wana bakobota bakomi ya ye nda siko aluka bino na kindoki ke ngande na bakisa ka mbongo libala babala mama na bango nde na aluka bango na kindoki baka wana na nango ebele na église yango wana nazo bisa ba frère partout bo landanga na monde na ba pasteur bo tambusa ka ba faire part na l'église. Nous avons beaucoup de cas. Il y a des maris de nous, des femmes mariées. Nanya olo banakati pare. Nanya olo banakati mutu moko contribuer à pesa bango mbongo ebela dot. Yebisa fiancé na yo si tu n'es pas prêt to vanda. Ko bala na mbongo akosangisa te parce que dot est sacré. Soka basangise le mbongo. Parmi bato basangise le mbongo wana. Si y a des sorciers, moi si wana ubali azaka ya yote. Akomi ya batu nyonso ba contribuer na dot. Donc c'est pour dire que nenga ba contribuer wana. Ba comme une autorité à quoi bimela moi si on a le rôle mari de nuit. Nous avons beaucoup de cas comme ça. Au fond la mise mon kilo eza sous-souté que on peut sa confiance na nyonso. So ozana mbongo bala te fanda. Ko bala na ba faire partie. Ko benga grand frère na yo te contribuer ya poyo ya na bino bonga. Et tadama ya na bino yebi yangote. Au côté ka via bana na yo. Au côté ka via mwasi na yo. Au côté ka via couple na yo. Lobe ko kutara ba problème sérieux au moins Lucas sous ba délivrance mususu à cause ya ko kende ko lela pas batu tika nzamba lola pambola yo bien aimé dans le Seigneur balele qui nous attire ces malheurs
bazo betaka tirage au sort pas ekwe na Jonas muta bengela biso malaria muta bengela bango malaria akotaki na boîte wana ofele na navire ofele te afutaki mbongo frère okoke ndo bala na mbongo na yo mokwe na famille wana o na kati ya navire wana il y a des Jonas donc au bali opesi dot na yo bali normalement mokwe na famille yo il y a des Jonas batumo ba benga malaria donc yo moko tango souffrir wana banda kotala no ba beau frère mususu ba bala bande kwa mwasi na vina bango zande au moins que famille yo côté ya famille ba kotaka te banda otala ba sœur mususu ba bala na famille yo bala wana tango lila wana mona mbalo azonyo kolanga banda ko balo na souffrir tala ba semeki mususu o ba bala ba grand frère mbali na au moins que famille yo côté ya famille ba kotaka te il y a des familles yo ba kotaka te ezana mibali yo ba wala kate ezana basi yo ko bala te il faut ce qu'on comme à mesure ko ba nanya zo bengelo malheur pour ezana ba famille yo soko tie makolo kuna bango da à part puissance à sorcellerie o ba pesa ka mona déjà na libele ba pesi mona sorcellerie ezana ngolo ko ta na famille moko boye des choses que ne kuno bala mwasi kuna okuti déjà que na famille wana bana ba kizengi misaka frère obimisi mbongo ko ta na famille abongo bali mais préparer bitumba ezana ba famille ba kota kate bango baza déjà na malheur batikila bango tangu yo kota kuna ba yebike yo lingo bongisa mwana na bango mwasi ba ko bloquer vie na yo po ba yebike soko bongi mwana na bango mwasi et bible zolo ba ke tangu ba remarquer que ça Jonas ba tuni yo zo sala ninya ba faire na yo ezani onga na za hébreu na banga kanzambe muta banga nzamba memeli batuma tata tanga na hotel zolo ba est-ce que papa na biso pa ko bengi la biso malheur papa na biso ko banga nzambe ti azai ko bondela bongo Jonas a dit bango je crains Dieu naza hébreu bino kutu boza ba yebelote mais nga naza hébreu na banga kanzambe mais nga na bengeli bino malheur bozwa kaka nga ndenge na bengeli bino malheur bobwa kanga na mai po kimie kota bande ko wana bible zolo bake basali prière ba bibiso to ko simba makila innocente babandi ko lela nzamba lola ko boma biso pona muto yote bien aimé dans le Seigneur monde de ténèbres cause les autres nyoko la bino zo bloquer vie na bino à cause maman na bino à cause noko na bino à cause grand frère à cause yango moni bible zolo ba c'est le supérieur qui bénit l'inférieur bien aimé bonde la kanzambi na famille zo bokomi déjà na 2 3 même une personne à côté des jeux occultisme ou à côté franc-maçonnerie ou à côté kankar bien aimé bo luka bo mi kangana ba alliance na nzambe soki bo sala alliance na nzambe te ote hier o sala nga nini a kolia bana na ye à côté ka famille parce que surtout so kaza grand frère noko oncle tata mwasi na bible les opesa ye privilège wana que les supérieurs ndako bénir inférieur ako maudire bino ako teka bino nende ko moko zo bisanga ke no tango na kota kinda ko anganga ba bisinga ke no yo opesa na yo le côté yo yela biso ka liputa mais tango na pesi liputa ndesko ba ko expliquer nga ko mo liputa pesi wana o ko fela no mutute ezaka mabala ya famille na yo ndo kabi pe famille mubimba wana mutu atikala ko balati tia yeko se repentir ba grande sœur na ye age le kani ba souffrir ko bota mwana na mwana papa na ye ba koti mabala ezo simba te nzoka mutateka bango mabala nde muto bango ba benga na téléphone mwana atanga te tinda minerval o tinda minerval facilement nzoka ye mutateka bango ba vie so ta ya yeko se repentir age ba sœur aussi leki na vie pasi ba koma ba mama wenze bango mo ba koma ko nzoka nde bible zolo ba les désirs de la femme tourneront vers l'homme bango mo ba koma ko souffrir pona ni ndeko mo ka bengela bango malheur bien aimé 14 jours yango yé nzambo ya lola visiter yo nzambo ya lola kotalika muna yo bien aimé na kanisi que thème mo to uté ko lobela awa ezala ki les serpents de Pharaon plusieurs personnes balanda ki thème oyo batebele ba bengaki to bondela ki pona bande ko belé papa moko azaki na problème ya sucre na nzoto nzamba bikisi sucre limwe ndeko moko azaki na point ko bota to loba awa za na zemi to ko senga ye penza a se filmer pour eloko ane sala maso mo na botami po yo muto landa ngolanda mais to za suna ba témoignage muso ebele po to lobaki que la fin de l'année auto lexa ba témoignage bien que to sala ngote pour na bande ko nyoso o balanda ki biso partout dans le monde o ba benga ki biso na ba téléphone to lexa penza ba témoignage église te pourtant ezate to bando lexa plus ba témoignage ya bande ko o bazali banda o wapi nzambe ya ba impossible na onction seulement na téléphone bazui prophétie vina bango ifongwa mito tikali jamais kokuta na bango to kolanda des témoignages journal lelo nzamba lola pambola yo to landa témoignage nzamba lola pambola yo landa témoignage o attentivement yo poko za loza bloqué quelque part o landa témoignage o édifié yo. Oui, bonjour prophète Marquis, en fait, na Bengio, na Zana Belgique, na Bengio pour annoncer selon dengue au prophétisa Kingai, na Bandi Moussala Awana décembre, nous avons à le coup, c'était pour te faire part, il y a réalisation à prophétie, nous le Bakinza Barossa les Langa Bola en décembre, na signé qui contrat et à le coup, na Bandi Moussala, voilà. Bien aimé wana za liboso tango azoleka prophétie
musala ezata umel na kata chômage azo souffrir na prophétiser ki likolo vie na ye na bisi nzamba talisinga décembre ozala visiter pe visitation ane kozala ya musala moko malunga oyo kolongola yo na kotalela batu na kolelaka na sima batu nzamba saleli bulamu awuti kozwa musala signer contrat mais nakanisi que avant musala wana vie o abande ko vivre so na bande la kiswango na bande lo bilango aw yo yo ka passer otangisa ma ya misu tolanda ya mibale nzamba pambola yo nakanisi que bonjour prophète Marquis ya mibale yango wana ezanga sœur Marlène na France nalingaki na témoigner na oyo nzambe na yo asali na kati na bomo inanga à travers ba prophétie oyo pesa kinga ndenge kaka nalobaki koya na mboka ya France o nzambe asalaki grâce au début na joaki mukanda na ngai ya 10 ans mais nasali ba formation comme tout le monde ndenge mutu soloka kosala ba formation na ezaki même pas formation moko mais ba formation ebele mais pendant que j'ai fini toutes ces formations là ezaki ata na place mon côté au so na ki kokoti sa CV ba signer senga contrat moko ya CDI ezaki toujours ba kobengo un mususu pour na remplacement au sali 2 jours au sali 3 jours mais kokuta na yo à travers ba prophétie oyo pesa kingai na ba prière oyo kotisa kinga nzambe ko sala grâce na continuer toujours ko kotisa ba CV et ko sala que partout na ndeko kotisa ba CV même sous kutu ngamoko na bosna mais bango baso benganga ba contrat ezolandanga partout donc ata na bosani mususu kutu na komi ko boya ba contrat oyo ya CD et puis ba contrat na ba salaire moko ke lelo nzambe asali grâce par témoignage Jésus continue. Nzambe asali grâce que par mois j'ai touché plus de 2800 €. Ok, n'a même pas possible. Je faisais des remplacements peut-être bah foutu sous 500 €, 700 €, sous sali kaka 3 jours, mais n'a signé bah contrat place mi balé na aéroport na poste donc bah Nzambe vraiment asali grâce que les lots commis par mois na vandi boye 2800 ceux qui peuvent travailler na ba airship bah 3000. Entre temps les sous na qui ceux qui na lali na solo ta ba mari de nuit donc comment qu'on dirait et bande ko tungisa bombo inanga ozo nazo tambola emsunga musuna la muki bona tonga nazo lela parce que et comment qui on dirait habitude moko na vinanga mais ko sola na yo ko na ba prière oyo pesa kinga nzambe ayeko kangola nga do lelo et comment na lala pongi lokola bébé donc na commencé na lali à part ba air nanga ya prière na zo la muka on a l'autre mari de nuit on a sani mais pour nanga mari de nuit moi je disais spirituellement et comment qui egi na vinanga mais nzambe na yo papa Marquis à travers yo na ba prière nzambe asali grâce à kangolanga na mari de nuit a pesanga ba contrat mi balé ya CDI donc na commis vraiment mutune sengo nzambe apambola yo vraiment na musala oyo yo zo sala na ngaka kana yebisa yo pe na senga nzambe merci à travers ya ba prière na yo na oyo asali na kati na ngai nzambe apambola nzambe apambola biso pona temps ezebele awa oyo batindeli biso tokoyeba kotia yango moko bolanda parce que chaque service to sala bandeko babengaka libanda ezala makambo nzambe oyo salela bango kaka na téléphone bien aimé soki oyoki ndambu ya histoire na ya vazo musala non seulement sala azali ko souffrir mais asala ba formation abando sala misala ba remplacement c'est que ba benge ya remplacer mutu et vie azo souffrir ndenga nazo ba mbongo moko ba miette malheur ezo tourner likola bo moinayi mais tant que tu es sur le serpent de pharaon au batno so balandaki et yo landaki en hôtel so benga no tindelo vidéo wana landa sur le totem où ça ba service à totem ba témoignage ba service musu o elekaki a tozo zela o nzamba zo sala na bande ko musu babika na malade bien aimé dans le Seigneur ba pesa ki nzambe confiance to bondila c'est pour dire que pendant que landanga pesa nzambe nanga confiance pesa nzambe nanga confiance o ya leki Yesu masi azalaka te o tata mwasi na biso aloba o yonde pesa nzambe nanga confiance ta bondila pona yango na pe même temps to tche ba témoignage oyo na continuer ko lobake avo benga numéro nanga wana ofuka me bondeli nzambe Saint-Esprit convaincre soit convaincre te ko benga na ote surtout soza na posa prière te ko benga ngate po ambringa soza besoin le sambo benga to bondeli neti na temo qui nous attire ces malheurs plus soit to bondeli to kozana besoin prophétie donc ya service moko nazo pesa prophétie pe na osakola likola ba via bato pourquoi na osakola poto on a besoin ko yeba nanya obengelo malheur okobando bunda kaka teke nazo bunda wana oyeba te
te sambela nzamba kosunga te nzamba se asunga yango wana apesi biso don ya prophétie na parole. C'est pour dire quoi? Toko yoka nzambe na nzela prophétie eza nani. Donc na mukuse il faut to yoka to yeba nani yango akozala ye atelemi lokola Goliath, atelemi lokola Jonas, abike yo esimbate faut to lukai. Donc na kata prière to yeba et toi to yeba que za tel ateza papa na bino secret ndela ye Western Union salela ye mbongo pesa mais so to continue na prière to kangi misu to zo épargner mutu te. Donc to zo tombola ba Jonas na kata bateau to bwaka bango na kata mai makelele sila mbonge s'arrêter pour Bible zo ba kata ba tomboli Jonas basali na prière ba beleli nzambe nkolo makila na yeko tangela biso ngote to za pe ba innocent to kufa pona yete ba tombole ba bwaki na mai Bible zo ba kimi ekotaki. C'est pour dire bien aimé ezana bateau faut ba kufa po yo zo kimia to koya na message wa ezana bateau faut ba chamutu na mabele nzamba tinda prophète Samuel a tcha David mafuta mais pour David comme mokonze sengela Goliath akufa Saoul akufa. Donc il y a des promesses mususu zo mema na grandeur nango na grandeur a combat na yo soki bao baza ba obstacle ba kufite bien aimé dans le Seigneur na banzembo wana embaka na nzamba tika bayini na ngai ba mon élévation na nga nzambe oyo ayebisi Marina Joseph kimisa petit-fils Jésus mukolo Herode akufi nzamba ka yebisi bango mutu abande ko luka mutu wa mwana osi akufi bozonga pona ni nzamba lo bayiteka Herode umela wana amona ndenge Jésus ko s'élever pona ni nzamba lo bayiteka botika ka Herode azala wana bino bovanda wana na Herode amona ndenge Yesu kokola. Voilà pourquoi il faut lire la Bible spirituellement. Na yoka ka ba téléphone na ngaler mo émission esili allo papa otali ba commentaire nde ba fingi na attend tala ba commentaire ti nazaka na attend bondi la pona bato bandimeli nzambe au koti kuno commenter le ba bêtise moi le prophète Marquis Efrata je n'ai rien à voir même émission de na salon boina kotala ngoti na ko mo ba ba téléphone na attend tala ba émission ti so 45 minutes on a tala émission 45 minutes on a bondi la pona ba bon yo muto ke fingi je n'ai rien à voir avec toi biso to bondi la kanzam pona ba o ba pesi nzambe confiance. C'est pour dire que bandeko batindeli biso ba requête la semaine l'équipe au commun na kai intercession zo bondela. Je vous demande ceci à chaque fois bo sunga biso bo benga ka pona rotuna bo benga ka poto bondela ka pona bino bo lembate na ko benga parce que so lobika ko tindi requête fandi silence et ko za malam penzate kai zo tonda to lexa ba page mais tant zo benga biso to comprendre que mama tel na moni solution te zo sa page na ye frère tel na moni solution te bo bondela pona ye moi rappel na yo et ko sala biso malam parce que za musala on zamba pesa biso le Dieu des impossibles mon Dieu a pambola bino. C'est pour dire que l'élo ils allaient qui journée haut il faut autant aller passer autant la janvier février mars avril autant la jusqu'au décembre. Comment est-ce que Suki oyebi sanzamba lola akanisela yo oyebi sanzamba lola alongola yo soni oyebi sanzamba lola papa anesili anezosila ozolo banini bien aimé soko tali verset oya suka na pesi yo fungola o to ko fungola na mission ko ya Job chapitre 8 verset 8 tanga yango ne mission ko ya to fungola le Dieu des impossibles a pambola bien. Ok, merci l'homme de Dieu bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya olba kenzama boto ko api merci na banonyo su banana biso l'homme de Dieu to komina suga ya mission na biso. Je crois bien que tout le monde en ce prochainement samedi pour un thème que tout ça là. Merci na Arnaud avec ma caméra. Bien aimé okangi misubisi kozali tongwa lelo media lelo buto lelo na bondeli po na problème na yo e combatcha maboko na libumu yo muto ba dossier na yo bwaka ngunda isimbate uza trouble misale zo simbate santé yo muto uzana mwana moko azolo bate ba loki mayele na ye tchaye maboko na munoko. Moi je vais prier simplement nazo belela ka nzambe oyo yo bondela ka na vérité Jésus Christ akota bitumba ya vie na yo tina source. C'est pour dire que bisiko zawana ozobela chama boko na libumu ozana ba problème chama boko na mutu. Dieu des impossibles mon Dieu nazo bondela na tongo na midi na buto lelo partout nde komo kwa za ko fukama azana mbete hôpital aza humilié aza rejeté abandonné à cause malade à cause ba problème éternel Dieu aza combattu na libala kimiezate oya ye mobali azola la libanda oya ye foyer comme na ba problème divorce yango monde de ténèbres telemi alliance kindo ka famille ezoganga enfin ka divorcer vina ye beba akota mabele
âme na esprit na ye bakomi ko réclamer yango Nzambe oya lola le Dieu qui m'a apparu nazo bonde la loboko no est délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Nzamba lola apambola biso